Famille Ndimi. Attends, vous allez là. Ok. Famille Ndimi. Attends, vous allez là. Parce que d'un coup, tout, quand on a une confusion. Nico. Famille Ndimi. Matin, vous allez là. Ok. Il est comme on a au Kunda. Matin, vous allez là. En tout cas, Sololi, faut voir mutu azaka ya famille, mutu azalaka ya batu nyonso, mais azape na famille na juste famille bazwaki décision ekenda nunga. Mais lokola aza mutu batu nyonso, nde tozwi bango toke mopanzi, tomeki kosolola to faire comprendre que ndako ya Edingwe yango kuna eza epaba Edingwe. Soki mokonzi moko aye akoluka yeba Edingwe avandaka wapi nde todeside biso nyonso matanga eza awa tozozela siko gouvernement nde soki azwi solution na ye soki akopesa sale nini wana bango mais mpona matanga eza wa nde porte efungwami toza awa ti makambo nyonso esila. Bon, non. Omoni, il faut qu'on fasse des choses comme des intellectuels. Ce n'est pas dit que comme nous sommes des catcheurs, nous ne sommes pas des intellectuels. Nous avons des têtes bien faites. Les attaques de Vandi Boye, et dis-moi ça, Kofi. C'est le gouvernement PC Logoté. Le gouvernement opère de nous. Alors, dans le niveau, il dit Atabiso famille, Atabiso Bakacher, Tokundete. Niveau, il dit ils ont un bateau, parce que Dingo est un Belaki, ils ont un bateau, rapatrié qui est Dingwe, pour pas qu'il y ait à l'étranger. On a ma casse, n'a pas son mot de gâteau. Vous comprenez? Totika Babilo, papa, pas mes angatina. Et on peut ça, ils ont fait ça, même champion absolu pour monter. On a calmé tout Bazali, Bazabaleki, Bande Kotozalagana. Au moins, Dingwe, Aza Batunios. Edingwa asangana na couche nyonso ya bato. Sikoyo yozo kan Edingwa zana ba shege. Edingwa zana ba voyou. Edingwa zana ba zulu. Edingwa zana ba intellectuel. Edingwa zana ba avocat. Edingwa zana ba ministre. Azana ba pasteur. Alors toye ba ko surmonter choc biso nyonso. Toye ba ndenge nini to kovanda puisque balobi ba faible. Ne ba sala réforme ba ko ba fort. Fort na bango. Ba oluka na makasi na force physique. Mais mutu gérer bango, revendre na bango bien. Alors un message pour la population congolaise. La population congolaise ba yebi achamatete, enfant chéri Dingwe. Enfant chéri bena ya Dingwe au place monter me Dingwe la laka. Boyebi na yebi sibino nyonso ke bozana kima matangeza awa na résidence ya Yemoko et Dingwe. Et pas maman l'équité, et pas papa na bango te, et pas maman te. Non, tout sur la famille, de convaincre la famille. Donc il y aura rien matanga eza awa. En tout cas, tokende sous na ba média 14h. Babilo ko neza ba fitilité. Oh ba boya nango ce sont des fitilités. Nous notre grand souci est que non, vient à Kundama na honneur un point voilà, c'est ça en fait. Ah bien, avec un chien.
place moko te atola kuna lupango biso nyonso tolela ye awa mpo eza lupango ya famille soki bakona yango oyo biso na biso na bakoko ministre le pas en oyande on so ko mo si so ga matanga ezala kaka biso ko ba topo na ezala ba matanga esili kamera ya famille est au Cabana na bango depuis kala pas bien
azalaki na place moko te biso nyonso tolela ye awa mpo eza lupango ya famille soki biso na biso na bakoko carburant boke kotia kaki na mort nayebi te ke nayebi te mutu azangaka mabe te mais champion non mutu na sa mo ezanga mabe te mais mpo na champion non na quartier nayebi te mutu oni aloba mabe mpo na edi azaki nanu awa te azaki nanu malamu mpo na bato nyonso bo ntango akomaki awa nanu abike non nzambe azalakimia azala kimia mulebeti mpe yabike mokona akufa mopepe kozala makasi mbule obeta motosa monaki yango abike mokona akufa mbule obeta mpe mopepe kozala makasi epezala makasi soki na kitiako bandako ezindi soki na ngufu kote kuna bandako ezindi ya ezino azalaki cher mpola biso bamisusu azalaki cher alaki vie moto akovanda na ye soki ozango ebi oye na porte oyo na nango tobenga mwasi tabi pesa ye biso tozwazwa olanda biso na babiro ya leta ya ebele ya makasi biso toamnani bameteazolanda biso kaka donc ya bosanaka mutu te aza vie moko avandi na biso na ndenge bien donc aforme biso mpe makasi partout totambolaka osala boye yoka kaka bino bana matete ya kisi edini tomema donc yo tomema deja nyonso tomema nyonso ya vie mais towana makasi tosepeli mingi nde boye koasiste biso na ntongo bofilme biso boyoka mawa na biso en tout cas epesi biso okokende point non voye na mabe te nini te osolola motu nyonso na poso nyonso sadam nde naza boye osala pasi mpona champion pasi makasi po champion non na sens oyo ndenge bon que Dieu peut dans son âme qui repose en paix bon dans ce sens là bon boto bumsa moko na bino akili déjà moko na biso ba champion du Congo mais kala ko manyola liwana ye sala mo ndenge liwana ngata ono changu sai pasi senga pasi ni oui ça donc champion kuna o atika iba matete taka na ba niveau ne masa kana matete ba msinde me bakenda ba gumbe ba njime ya tika biso ba matete donc biso ba matete pena to kufe mu bon ebete bakisa simisa bino boyi bandenge bazongisa te po bino kusinga na moto ya te asimisa biso moto te mais azali papa mo malamu a papa mo social sur la malamu ba kao de bon obeta ya shute na maki déjà te ba kao de buta asimisa
le côté, mais Azalaki papa mon malade, on a conseillé tout ce qui est au banc à Ranzam. Bon, bah, à part, on a souvenir de ce papa. Souvenir, on a tiré dans souvenir, on a tiré dans on a venu. Moi, c'est moi, pour faire du transport, ça qui passe. Azuba, mon canard de l'X ML. Azuba, corps en mort. Voilà. Et puis, les cotisations, tout ce qui est à matin, parce qu'il y a des comme ça, on fait ça. Merci beaucoup, de façon que tout soit à disposition. Ah, est-ce que tu as hôtel les matos qui sont dans nous? Oui. Ah, est-ce que tu as hôtel les matos qui sont dans le stade des martyrs? Oui. Ah, est-ce que tu as hôtel les matos qui sont dans le terrain de partout? Et ça, c'est la organisation. Mais na boyinde ba mweli mwana ba division ko division moko pe ezana moté. Vous comprenez? Division moko ezana moté. Mais sauf ba maramusu to solo lango na libanda ya caméra. Mais mabeza là c'est Bijou qui nous a envoyé qui parle. Donc le reste c'est des choses, on verra ça. Donc dans un premier temps, conseil on a pris kaka o kaka. Oyo, eza ma famille. Parce que mango te. On se la caméra te pesa programme to pesa. Pourquoi? Toujours ba idée parce que ba idée où t'as pas la biso te ba konta likolo bazali na. Biso makamo c'est pas la. Eh ba konta likolo bazali peto. Ndenge za place omoni edingo wana kaka. Mutu pe lembani azate ezaka ba mosoka to wana ngo via kufina ba 20 qui voit ndenge zalaka. Vous comprenez? Mais, Vétarzan, oyebi combien de fois Oyo, Ozana Katia Motima ya Moweyo Anaki, tout le monde a dit Vétarzan. Vous l'avez dit? Alors, Oyo pour Koloba, Moutinho sans Koloba, surtout à Kodé, Tokoyo Kango. Au moment où on a Nunga, des places où on a des parents, il y a vie. Togo y a pété. Mais dans un premier temps, il faut que moi ordre, à Wanandako Oyaye, place il y a Bimaka qui est dans l'hôpital. Place ya bimela ki kwa kende ko soit traitement eza awa. Olandi eza awa. Eza te ke tata na mama ne bakabwana ka te. Tata na mama na ye na anunga. Olandi nde kuna oyo azoloba na biso bokilo na biso. Mwasi ya neve na biso. Alors tokoyoka nyonso pona ba disposition en place. Nous sommes d'accord. Tokokende partout. Mais to tchape na mutu via ça na vie privée, na vie publique. Vous comprenez? La vie publique n'est pas que sportive. Tout ça, on a ordre de route à la hiérarchie, on a à disposition. La minute de Toro, il y a une fois, mais dans un premier temps, pour s'auto-éfier, et ça n'a nous. Ah ouais. Nous autres, on a si toi c'est la ordre du gouvernement, place Bakolinga, tu es de Fanda, mais viens surtout les là. On vient Bimaki Awa à Kétre. Et ça, tu es long, tu es nous, tu es sadi. Tu es la fait car Awa Fanda. Si toi c'est la gouvernement, après ordre à Kolobaga, tu es la fait quelque part dans le stade de Kétre. Ah, mais tu es Kolonga, tu es Fanda, tu es Bakatafaka, Banda Tikuna. Je dois aller là, c'est quand c'est le pas en gauche. Non, tu es là, awa. Il y a Soma, il y a Fanda, à Lungawa, à Ketinani. Alors, moi, désolé, je suis dessiné comme ma famille. Je suis un grand frère, mais la logique des choses, nous sommes africains. Pas Moutabota, pas Saramatan. Ce qui l'État, mais vous avez des décisions, c'est bon. Place l'État, on a même avisé, on a pété au bout. Mais à un moment où on est là, merci. Micro. Pardon. Let's go.
Vela miso azaka na boye batie basonde via la kamelaka ba potopoto bandi ni tisiko do to comprendre le traitement. Merci beaucoup pour par rapport à Maroc. Mais normalement, donc il y a Sénégal qui a la carte na 5K. Maroc est au monde de l'homosexualité pour na 5K banda au tambour. Na HJ banda au tambour. Mais donc on veut pas comme na Maroc à tambour la ta au tambour la té. Bien comme na Maroc on a Allah lika kola la banda la sangwali wa ngoye. Donc il a tombé avec ma mère qui na Maroc tout monde là on te fallait ça la kana ça. Bon, en tout cas pour na ngai ne na zomo la keno Sénégal fait zala ba trika ba betela ba yaya. Hôpital wana ozala ba pays étranger wana. Mais à l'hôpital na chose ya bagaire ezali awa. Dans la cinquantenaire. Dans la 5K. Dans la HJ. C'est que ba spécialiste ba ko traiter fait ba alika. Mais tu as dit ba longola qui fait ba même na Maroc. Tout le monde est là côté. Pour la Maroc a fait traitement à mon côté. Ajouté. Ba longola mo mine ba cher na 9e niveau, vient na 6e. Mon mère a aye a bomisi ve a zongi. Tu vas mourir à la rate. Ce que fait à la gagne, on a pas facile. Elle m'a moni faut prendre la bimi. Elle m'a moni boye. Et je le voulais pas stress. Mais pour n'a fait à ça yemo. Yemo. Faut faire un bas souci. Merci beaucoup. C'est pour ça contre ne va mener qui papa la biso. Donc n'a pas fait d'aller on a regardé ba sali en haut. Mais ça pas contre mboka té. Il serait pas contre mboka batika ende a. Traitement ke ko joana o ezala ki a o ya awe leki o ya. Bon, viens maintenant qu'on ait fait à Ozo. Mais on a fait à qui vient à Zongi, fait à Zongi la carte à 5. Et c'est même plus le mot bon mot dans votre. Pardon? Bon, mais ça, il a repris dans la Konzambo, comme on a coupé ça icône. Ali champion du monde. On va avoir la responsabilité dans le bango. On va avoir champion du monde et Dingo Mokonangé. Merci beaucoup. Merci pour ça, ma cérémonie parce qu'il y a bon, biloko wana ye moko edingo abotamo na pe komona edingo ye pe aza mystérieux donc totikala biloko ya papa ne ozala kaka ye soki ye akolinga ole tokosala cérémonie oyo ozala tokosala ngo en public bilo cérémonie tokolinga kutu teke mwasi aza na nzembe azala pembeni obe mwasi oyo akoregle azala pembeni donc il faut azala misika ata ba 200 mètres. Oui. Merci beaucoup, mes condoléances. Merci. Million nini liwa ya edingwe moto na ngengi. D'abord, déjà passe. Njeta ba oba ekoli na mboka. Edingwe moto na ngengi, na ba d'abord
Njeta baobai koyi na mboka donc na mincho Congo mobimba eza ya kolela Congo mobimba bazolela na baprovince biso na ville province ya Kinshasa basportif nyonso badiscipline tout confondi et surtout baartiste comédien bozwaki ntango ndelingo moto ndenge baintervention na bagroupe théâtral ebele en travers na Kinshasa botalaki tina monde ya YouTube revient de pour intervenir donc moi catcher entre tant que artiste et comédien de la mincho na artiste et comédien parce que c'est compatir na maola ngai moko artiste comédien beaucoup la kanjoli mongolais qui est makoko mokolo le fils ya Tito Jolas akuma tita kingo bende donc il passe na motema souci via tungisa mitro na maladie via kufi bimba lebele bon quand moko bedingwa kufi pour moi 20 mois bedingwa kufi bon na 6 ça to bedingwa kufi via kufi bimba lebele mais to kwa kize mutute kabana quartier ba bomiete famille bomiete ba quartier ba bomiete via bela kinde via santé de njoke trop ba c'est mo refil de vimba kae ba c'est la vie opération quoi tu veux fait que tamo boye bambasu tamo boye on a vision comment les subir na dernière mucha vision de la muté via combat même kutu ça fait bien makasi quand même na kan na muskan mais vient na mutu formatia mutuka ba simba kitien mutuka donc via na santé de dérangeant donc l'artiste comédien Bokulaka Haïti précisément na Congo central ayaki pour na marambo kaka yaedi awaki sango lobi nda lobi akoma na Kinshasa alors Bokulaka yo pose artiste comédien batebele bayebi yo uta longtemps petit frère ya Tito Jolas. Moi on est propre. Moi na ndenge ya musala. Papa la kisina musala wa dimisi na misi. Na mimi na papa ba dimisi ba dia misi de ba peso wa ba dimisi ba faire rigola. De penga petit Tito Jolas dimisi na ndenge fema ngwa dimisi pa fema ngwa dimisi sobe. De ba ngadela dimisi ba fide loin. Benga petit Tito Jolas dimisi nga. Donc moi na Tito Jolas. Voilà beaucoup la grâce okoki ko pesa biso mo ba souvenir. Oyo kutana na ngo e pa ya edi. Parce que azaki un cheval azaki dans le monde artistique et puis azaki dans le sport. Et là on y retenir comme souvenir ya malamu et pas inaye na ngabo na bino ba comédien au côté ça. Ouais, souvenir ya malamu isaka ka ki ve avec papa moko azaki malamu d'abord. En dehors azali likolo ya 4 poteaux na ring, mais na ko vina il banda buya papa moko gentil. Papa moko bo vaine nga zo to va na faire ta défaut, na tournage kaka. Tu bo vaine papa sentir no faire blague, ça ba blague na ba artiste na ba actrice na biso ba acteur. Faire le sexe ni abso au sexe fait bino faire des mots beaucoup ouvert peu quoi. Pour changer, beaucoup d'offres transport. Donc faire venir bien moi bon. Nga mimi na faire kabina na mbongo. Alors là on est aussi dans le gouvernement parce que le logo zo kufa pauvre to ba vrai. Vers les canaux de Michel Obama mingi par rapport à état naie la malade ainsi que musala pe oya ba ko za la récompenser te ba ko za la valoriser te musala ndenge sengela ka. Bino pe baptiste bolila ka toujours. On est repesa comme message na ba imboka nyonso ba ko talobi. Baimbo en tout cas ezaka ba regret à la kati na biso ba artiste. Donc biso ba zo en charge biso kaka au son simolimo pa papa. Pourquoi ba si charge na yo $10,000 robima nango $15,000 robima. Mais tant on a envie atteindre $100 au poste déjà passe. Sauf que ça ta lettre pour que tu un ministre pas pour ça ta 6 mois. Pour un ministre été. Au bout d'un gouverneur de la ville. Donc on oyo et bela mbasu na zo ba na époque moi si je me trompe pas 2012 11 comme ça. Ouais ba néona. Habité c'est traitant c'est traitant famille kaka. Famille la ba connaissance. Famille la connaissance c'est toujours une faire une intervention là ndenge za la kaka. Ça va pas mbasu tana ba comédien ko beta mingi so bo na kwa kize na mutu te pour na talisa na ngai te na bikanga bikanga ni bikanga na bela kaka. So na tete na bela c'est tete na kize na ngamu te biso to so chrétien. Donc en tout cas gouvernement bolanda ka charge biso ba artiste bena ba sportif so ça so ba kombo na mboka. Qu'est-ce que les dingue ande ko lela trop à chaque fois que j'ai émission la presse do la mais quand les dingue va faire ça do dingue ndeka mabete dingue ko na résidence sur abo ko mine dingue na niveau de carrière ndeka passer temps na carrière ni dingue fa na ndanga na ndanga ba 4 niveau 5 niveau be na ba chaque na mboko batale dingue puis ya ajo ba ndeka ya pasi kaka ko ta sala ki bo la tsala TV ya dinda ba mai dindisa ye katika ndako kiminda ko bana flat mo quelque part si essaie de nouveau la teka qui prend wana si on veut aujourd'hui on soutient la génétique mais
dernière minute tomika ndeta mabeli makasi awa son excellence ministre monsieur Didier Boudimbu ye mtu angalia asa ile jubilé ndo yenu mtasa ya permettre le jubilé tant que non chanter répondre et bon ça jubilé faut moi intervenir dans jubilé aujourd'hui c'est jubilé il va dire rater yango a fait intervenir qui a gagné Maroc on a grâce à Didier Boudimbu il a fait déplacer Bingu voilà faut te le bango tout te bien yango avec HJ la juge va faire un candidat protocole d'accord bakene ba comme membre moko ya gouvernement ministère des sports va le Maroc grâce à excellence Didier Boudimbu ndasalaki il a été sur comme bien tant on a retour na ye ba ça la jubilé na voilà merci beaucoup artiste et comédien Bokulaka on est là dans la résidence ya Kondo Edingwe Motona Ngenge hein tous vraiment awa résidence na quartier Tsinda commune ya Matete donc on est là tous on est là na Kulutu azaki na monde artistique azaki cheval ye penza asali mingi na mboko bo pourquoi pas to rendre hommage na ba image en tout cas restez toujours branchés sur Clé Média Télévision vous allez jamais déçu merci